Yaya. Moutoua c'est gouffre que gouffre soit 5 documents dans la circulation est comme fluide. Embouteillage aux assoutés. Tout là. C'est la polé yo. Yo faut qu'on va kanga. Yaya, tu sais bien que ça solution té. Et ça qu'on régler problème té. Les lobbies sont yo biso ba insolvable. Moi net ozong nanzila. Toye mo bondo le kusa mabe. Tozongi penza. Je vous dis 90% est mis tout cas et ça déjà nanzila. Comme il vivre ce qu'on embouteillage. Je vois qu'il embouteillage comme quoi ya. Gaye yo yaya en ordre, permis, vignette, contrôle technique, yango, assurance. Feuille de route, nous sommes 5 na kokisi. Biso na so date ozongi na nzela, nzela comme mulunge. Et ça on régler problème té. Parce que embouteillage déjà, tu komi ko palper yango, tu komi ko vivre en gouffre. Pardon sunga biso papa, embouteillage ici là. Biso osali devoir na biso to sombi mikanda bino pe. Bosala makambu en sorte que eza l'équilibrer, flèche aller na flèche retour. Devoir na biso to sali ba obligation na bino pe bosala to tambola bien pour chaque 3 mois nga na changer na kaka ba amortisseur et yebanga kutu ba yebanga déjà chaque 3 mois na changer ka ba amortisseur pour nzela mabe parce que c'est tikalanga kuna kota ya maternité qui tambo so de tozo kende Swiss Mart et c'est tikalanga kuna nzela kitoko te to bondeli to sombi awa biso nyonso bomoni biso to sali par na biso bakonja ville à Kinshasa bosala pe par na bino bayaya tozana kimia tozana bolingo bozongi sala biso sincère s'il vous plaît et puis na remarqué depuis na somi mikanda so ya bozo temisanga te pourquoi tena komika ngamola komo ya malembe devant bino bo po ten bozo temisanga te bo kisa mokina za non do bende nini tant na zaki en ordre te